développer na nazongisa no ordre alphabet ndenge ezalaka mpona namoni bandeko mosusu kota A bakomotia Z kota B bakomotia Y. Bon, toujours calme. Makambo ezala bien te nzungu oyebi makambo oyo oyo nayoki awa emisalisanga reka cardiaque nazoyoka bato bakoloba oyo héritier azongi na droit chemin héritier akomi siko na science ya humanisme akomi comprendre musique mais kamwa wana eza lokuta soki olandi émission ya héritier mais héritier alobi baboba envers Ferrego alobi baboba envers Fabregas mais côté ya artiste Fally Ipupa a sympathie na Fally Ipupa mpo na nini alobi bien ya Fally Ipupa mpo ani mais wana ezaliki asali yango mpo na azoba bayo lokola fike musicien Street. Est-ce que vous savez ça partie nini oyo héritier Watanabe alobi baboba envers Ferregola? Tant déjà mutu aza abande passer pour na Ferregola esika sitaki kombo te mais alobi yango d'une manière indirecte tant abande alobi nini de manière indirecte nini oyo kama mafunga yo lobi na ye que a raconté baboba mais est-ce que tu peux nous préciser baboba wana ya lobi eza nani tant abande komba makama mafinga tant mafinga ki ba leader mususu ba video ezali ki alobaki abande lobaki ngani motu ngani munatinaka motu boye aloba ifete allusion na nani mais pardon Jungo street oui ouais. Est-ce que ma héritier à lobby ou ya loba héritier à lobby est-ce que ça le contact toujours est solide mais street s'il vous plaît à cause si toi le bien solo tous à la vérité vers nous-mêmes on peut être des fois tous à la vérité est-ce que héritier place wana à lobby ya le contact toi lobby ya solo mais à lobby makambo solo tu peux baboba pour la ligne alors que est-ce que ça veut dire que street pardon Jungo street pendant que héritier le mamba solo boba pendant que héritier le mamba solo ce que boba on est bimi pourquoi baboba wana bimi parce que makambo oyo ya bande ko taxer biso omoni siko mon frère des fois bablo musubo lo pardon ba bêtise baboba retirer ça parce que eza bêtise te yo moko lobi ke awa a lobi vérité soki ezali na nzungu na koka kotia na monene te parce que ba video ezali esika nini yo olobaka alobi baboba est-ce que oza na baboba mosusu oui baboba ezali ebele ntango abande kokende même na bachoix vestimentaire ya baartiste omona artiste mosusu elamba alati omona bekuke eyebi yango te wana eza baboba eza babétise mais eza bétise est-ce que akosi oyebi ke nayebi te soki ça fait combien de temps ok déjà Kinshasa est-ce que oyebi ke na Kinshasa wana bilamba Gucci mosusu ozotanga omoni ke na musika eza Gucci mais ntango opusa na pembeni eza susi ntango abande koloba bon abande kosatake indirectement na Fabregas ntango abande koillustre baconcert ya Fabregas bien sûr abande kobanga kotanga kombo ke artiste abeti kombo abeti concert la vidéo tout non ça vidéo non télé pour insulter le na transmettre le dossier wana epaya marka aussi maloba wana bimagana utakawa
maloba wana ebimaka wana eutaka awa nga nde motu napesaka maloba nga nde motu mokolo idéologie ya kofinga okomprendre que eza nature na bango mais c'est une nature ebika ye ndenge ayeba kofinga intel trop bas musicien. Merci Nzongo. Je pense qu'on s'est compris. Merci Nzongo. okotila biso emaki tozoya papa okotila biso sikoyo concert yango ya héritier watanabe oyo bazalika 11 personnes s'il vous plaît. nzungu ngai na malheureusement nalobaki no na conditionnel soki na bandeko nalobaki nalobiki so okei koluka baimage ya dome de paris wana makambo oyo bande kotaxe moninga epa na ye mpe okokuta yango soki na dome de bruxelles soki moi je ne crois pas que akokoma ata na 100 personnes. Tu crois pas qu'akokoma na 100 personnes à peu près c'est combien? À peu près soki na bino imagine akokosani peut-être ba 90 personnes na dome de bruxelles wana okotila biso kasi image oyo à peu près 90 personnes oyo monaki site plein de nzungu tika na recadrer dans makambo mosusu bandeko balobi. Oui, mais pour regarder, est-ce que tokotika lokuta eleka awa olobi na héritier watanabe araconte baboba siko oyo ozo racontere biso okobenga ngo nini ndeko na ngai? ye alobi babétise genre kino alingaki koillustre bampiaka baninga mais oyo ozo raconte biso ke asalaki 90 personnes na dome de paris ezali baboba to ezali eloko nini ezali mosusu? nzungu oyo nga azoba ezali baboba te ye mpe azali spécialiste ampiaka lokola bafabrigasi ndenge atakisaki mpe fabrigasi epaza moto ampiaka yo mpe eza baboba te ezali vérité. Nzungu, pardon. Nzungu, il y a le Bélidon de Paris, il y a le Bélidon de Bruxelles. Ce que vous avez compris, il y a le Bélani. Street. Il y a le Bélidon de Bruxelles. Il y a le Bélidon de Bruxelles. Il y a le Plaka. Street. Papa, vous s'est garaté, papa, vous s'est gâté. Vous s'est gâté, papa, vous s'est gâté. Vous s'est gâté, papa. Papa, quand même, il faut à tout le câble d'émission. Papa, quand même, micro. Alors, tu mets la image, il y a concert. Tu mets la ngati. Oui, oui, tu mets la ngati, bachara awa. Quand même, micro, tout le câble d'émission. Collègue Nangazo Loba, Yopo Zoloba, papa, tout le câble d'émission. News, papa, toujours. Papa, vous s'est gratté, non, vous s'est gratté. Mon erna na vidéo héritier, héritier, banego, le maman, bateau belé, yinaginga. Est-ce qu'on a na oyo, na esuna oyo, le chouchou, batbaromi go seka. Au moni congolais, à ton na été. Au moni. Donc, bato bele bamataki mpona kodimela bapopo na nga oyo nayaki na video ya liboso naye na oyo amibale batongo mpeka mora batongo bakomi koseka lisusu donc nga naloba yango kopesa nanga confiance te soki omoni nga nakoteli yo na eloko moko be ça veut dire ke namoni eza ya solo namoni ke te c'est vrai ndeko azobi ya solo na appuye yango kaka mpona kopesa mwa lumière soki mpe namoni ke moto azokosa nakoya mpe ke te mon cher ezalaki boye te ezalaki boye mais nzungu koseka nde komosala bato ebele mpasi kosekaka boye te eza kitoko te kosekaka boye te donc bandeko ere ozwa komatawa ere ozwa loba makambo na yo il faut ozala sire na yo moko d'abord ya kozala na baimage ou bien ya kozala na site oyo ezoprécise makambo mosusu oyo bandokota na baparenthèse mosusu mais soki eza te mon cher tokokango moto alokuta donc nzungu akobomba te akoyebi soki oza moto okuta so yini ye etali yo donc ya tosala mosala na ye street eloko deya liboso obi ya baboba wana kote wana déjà c'est faux okosi biso parce que héritier azalaki mpe précise na maloba na ye makambo to héritier alobi yango wana mpe ezali donc ngai na yo toyebi bavideo wana ngai na toyebi baimage wana soki olingi na kotiro mpe image
o ye moko artiste na bino to artiste mboka azoloba makambo eutara na ipama kauzi eutara awa donc makambo oyo wana esalama déjà vidéo ezali esalama déjà héritier répété kama maloba wana maka uzi ngana tobi musala salaka pour pas mâcher les mots ngana toyebi musala salaka na place ya kuya ko tombola artiste ya uya ko loba œuvre to ba chef d'œuvre ya artiste ya komana akoma ne ba fana ya Nakamura akoma ne ba fana ya bato belé o biso to tinda ki ba fana ba tunisa ba suma ba bia ya Nakamura wana maka uzi pendant que son artiste a une concert na Gabon. Donc, surtout, tu as eu un bloc. Si tu as eu un kosi, tu as eu un boba, ou bien je parle des choses où il y a réel, où on a tout total. Donc, tout ce des fois, tout ça honnête vers nous-mêmes. Tout nous raté. Aujourd'hui, les vidéos restent, mon cher. Aujourd'hui, tu parles des choses, vidéos zotikala. Et ça, sont des arts à l'époque. Les vidéos zotikala, ton zoom, c'est leur vidéo na yo. Oka soni neti dadi mola yoka soni oya finga falite yana bimisi la raiva muta silika akita la va siliki akia bloquinga donc ndeko yiba mamuni ozoloba yiba pe place ni yozali eza n'importe quel live te oyo macho ka okosi oki so okosi okanga yo yo mo oka soni pour le bio na kiti obi omona boy neti ndeko nzunga lobaka obebisi ba pion opandi ba pion dame zala calme oui mais zala calme street zala calme hein kanga micro papa mignon. Oui. Merci Ndjungu, bonjour Var, bonjour Fafa de mon cœur, bonjour Magicien, bonjour Batignon Sonnet. De moi de cœur. Oui. Ndjungu, ebi, ba Gaulois, ba Barabi qui ne change pas. Donc, ba Zouabouzo, ba Tiana Liboso. Parce que nous comprenons que Bango Ndjungu, tous à la humain. Bango Moko, ba Loba Kinini. Gouva lobaki oye bimina bondoko na ngai mais malobeza affaire alobaki moto qui peut makamuna bango siko héritier to ayi côté na biso bon makamuna héritier tali bango na nini anjungu makambe héritier tali bango na nini héritier loba A aloba B et tali bango na nini ba kipe makamuna bango tala moto lokola jazz a sali émission à 2 heures pour na condamner comme alinga sous héritier té. Mais par contre, on va commenter na tangi jazz ouais mais oh jazz était zira na tia na tia caméra njogo zira njogo onana zoluba yoka jazz en tout cas tonanga raisonné na mambo pito kwa héritier na monate et ça va tout mingi Wana pesa je peux témoigner. yera marlena ça va tout mingi mais pas bango tu vas boyer héritier moi je peux tolérer tes héritiers. Pour tolérer tes héritiers. En tout cas, franchement, héritier à section voilà. Héritier, il y a libéré, héritier à Sunga à toute chance. Bon, si koyo, les lois comme kota ba Gaulois, les wana sko ba Gaulois ba finga jazz. Mais les lois comme kota ba Gaulois, pas de ba Gaulois ba yambié, a comme intéressé kota ba Gaulois. Donc ba Gaulois ba yeba ke loko ba lingité. Baba versatile au moins na bango. Ma héritier talibinote, fallait y embarquer le temps. Donc, motonyo, ça s'en a ton aïe. Na vandina motomoko proche à héritier. C'est qu'on a eu son djungo. Beaucoup de personnes ont raison. Na vandina proche héritier. Tout sur le naï, albi nangaï, mignon. Ngaï na pekisi héritier, albi na héritier, landa comportement fali. Qu'on les calçous d'émission. C'est bien, on héritier les calçous d'émission. Bon, remarquez, héritier na 1 mois, qu'on sera 20 émissions. Bon, remarquez, héritier les calçous d'émission, t'es. Pour la nini, alinga landa kouroutu ne fali. Alinga c'est la professionnelle. Parce que les monsieur bête à bagaf, à bête neka moka leki alba kini nake nanga na ko bête ba concert nanga. C'est ça. Balendaka loka malamu, mais pas ko balendaka makama mabe. Yaba faire kaka makama mabe na mabe na baloba faire na kama bien té. Makamuka ya mabe, en tout cas na souhaité que faire atala be Micha M Golo, atia M Golo conseiller na e. Équipe ko bonga. M Golo fait la conseiller na jazz. Conseil spécial à faire, équipe n'a pas de bonga. Parce que je n'arrive pas à comprendre le comportement bagolois. Vous changez quoi, papa?
siko ngai nde nalia na respecte ke panel ya njongo na respecte ke ava bavanda kuna na luka panel oyo moto akosasa héritier nga mpe nasasika fere ngai moto akotouche héritier nga na kotouche fere parce que bato babipolaire na ko na mo supporter fere na 100% afali na longoli 5% na kotisa nzaba limbisaka journal lelo peut-être nakobela na mo supporter héritier na 100% ya fali na longoli 5% na kobakisa yango héritier na bombi fali 95 na biso bokomona héritier asali na ko alobi bien héritier félicitation mobala azalaka bongo esoni depuis kaleki ouais depuis que bobali miel aleki ouais bata bémission na bémission obene héritier aleka so bémission ozwi merci njungu na kiti. Bon, Fernando, répondez. Nzungu na répondre si sana ki ngai pona moni ngai na makambo yo répondre si côté papa c'est la passé na moni ba vie ya batu comme ko déranger batu comme ko traiter batu boye ba attaque personnelle komi donc na ba no mata ba live o ezali ba sujet o ezali ya miziki kaka me ya makambo ya kodécortiquer kopesa vie na ya bemisa bato na komata lisu obangi moto na ngai yo na bangi moto de bataki personnel ekomi trop moi je peux pas bataki personnellement te ndeko na ngataki ni bataki nzongo nalingi na nga rate nazopesa mais parce que Fernando avi na ngai déranger bato ntango nalonga na villageois je suis l'un des rares oyo alobaka na kana panel na yo je suis l'un des villageois. Fernando bato bakotika na image ke batake yo personnellement il faut nous dire quand même si omoni ke batake yo personnellement oyebisi biso ke regarde nesika oyo batake nga personnellement nzongo te totika kaka donc nenga naloba na rebondir je suis l'un des villageois oyo alobaka ke aza grand tikanga na rebondi na okende na rebondi natieli yo 5 minutes oyebinga nalelaka te natieli yo 5 minutes pesela mpe etekela biso fabrigas maestro album na biso ezali donc tozela ba nouvelle date oyo tokobeta tout ça ngana ngana alobaka boye il faut toyeba korespecte baopinion ya bato ntango naleka ana panel oyo je suis l'une des personnes oyo aza villageois alobaka bolamu ya fali po bavillageois ebele bakoma na bango toza villageois fo oloba kaka mabe ya fali okotela fere to mabe ya héritier mais je suis l'un oyo alobaka quand même fere aza na niveau ya fali te naloba yango na panel na yo awa je suis villageois mais so yambi bavillageois ebele awa bazalaka toujours pour fere elingi koloba te so oza villageois fo ozalaka na ka ya fere to odénigre fali po fabrikas aza bien na fere gola naloba yango ana live na yo ke débat ya fere na fali fo totika po fali aza largement supérieur débat fo totiaka débat ya fali na badavidu na bawiski na babornabor naloba ngo na panel na kutu namona kutu totiaka su débat fere na ya fali te nalobaka fo kotika débat na je suis l'un des villageois actuellement mpe héritier fini ke fabrikas mais naza fan ya fabrikas naza nde objectif et puis naza réaliste nazotala makambo ndenge ezokendeleke héritier pour le moment il fait mieux que Fabregas soki nalobi yango bato mosusu basepeli ana oyebisa vi nanga contre bozwi bozofinga na bacommentaire est ce que eza na sens eza vi na ngai ntango na oloba ke héritier Fabregas wana ke batas basepeli Fernando oui yo bozolinga te naloba me tosola na biso ya kozongo na nde ya mabe te oyebi ke monaka ngo rien okomprendre ntango opesa avis na yo monaka ngo rien ke bato baloba no ke bazala d'accord na yo te soki opesi avis oyebi pourquoi ngai lelo oyo bawario kaka nde bazala na so na sisilele te obetaki bien te ozopesa bato mosusu maloba mingi koleka biso ozokotela bato mingi bakosepela no te lelo lobo mwa babeteli maboko ozokomprendre
lobi petit na 16 ans awa omata boba soka pesa vie moko boy côté ba wayo ba sepeli golo mayele yeyo mais lobi ka Rolanda soka petit ka a changer a vie moko ba ke côté mtsuzu ka na loba te mais ba kofinga bon boli msana loba kaka o tala so ba o oso comprendre c'est-à-dire monango normal masa avec na bongo ngai ba finga nga si on appelle ça vie nanga ba ozana pe d'accord te ba mso ko ozana d'accord comprendre donc izala yo ko kima motute pour ba pesa vie contraire na ba commentaire d'accord zala yo masa oza kitoko nzongo joueur makasi côté Fabregas nana mona muto a défendre Fabregas le quoi yote ozomona ngana za goloa bazo traiter nga goloa ozomona tipo c'est kaza infiltré ba wayo obna infiltré zambano bola ndele bien ozomona la traiter nga goloa ozomona donc ezanga na moya ya ekina bongo ezanzu mena zangu papa chite teleka oui nanga chite kaka mais émission héritier wana entre bango pe na ba groupe na bango pe moi ba visa pe de partager entre bango pe on a zappé na master na nga pe mutu na nga na groupe na bango mais entre bango pe par rapport à émission héritier moi ba monsieur ba d'accord c'est ce qui est normal bango tu ba zaka vie mon côté ils ont en logique mais héritier quand on ba qui en gros en réalité à l'obéné ma bête mais et si quand na mona kiango moi bien te eza par rapport à détail ya pesa ki wana ni bandel pe na loba ki on a changé la ngage te émission mobimba na moni na ngai ba attaque personnel a attaquer ba tuté o ndenge master gola o amataki na loba ki street et na moni na nga émission depuis bandaki azaki cohérent na makambo nyonso alobaki ti émission si na moni na nga ba attaque personnel a attaquer ba tuté o polémique te mais esika pe émission na pe memi moi ebongisi ma réalité album nenga yaki kobimisa bato mingi bakomi kolobela la partie ya gouvernement na oyo alobeli il fallait bato basemarate pe plus ndenge apesaki déjà titre ya album na ye engaki ezala pe mwa bien wana na kosenga baspiritas basala balive balobela pe yango mpo partout ata na bafacebook ekomi kaka makambo oyo alobeli fali wana nasuki na nga wana nateka artiste na nga bolingi naza na concert tani lo tolingi nateki ndenge nini bolinga na posa kaka papa merci Fernando, merci beaucoup merci Nzongo, merci à tout le monde, bonne journée. Ok, Kiti na nga motion quand t'as 1 minute. Bon, j'ai 1 minute à motion alors. Mon frère ndeko na ngai ozokita na yo kokita te parce que tozosolola na biso olobi eloko moko ake balingi te baloba avi na yo soki avi na yo olobi bato baekomisi yango nini bo eza bongo eza logique parce que yo mpe oyo kolobela avi ya héritier non donc biso mpe toza mpe oblige fo tolobela mpe kaka avi na yo parce que eza bongo monde etambolaka bongo parce que héritier alobaki avi na ye selon makambo ya makambo nde ezokende ozomona mais bato baye ovandela ngo komona ngo mabe te mon frère c'est la famille tozo solo la kaka malgré artiste na ona ngongo azane na eloko te ya kopesa na société mikolo ozo comprendre mais eloko moko ti kolobaki héritier atake mutu te héritier atakaki vraiment nga na spiritas toyaki vraiment parce que héritier na émission nalobi ke bato ebele baobeta te bato mosusu obeti na internet boye 2025 combien de concerts babeti eza te olandaki yango te héritier atakaki vraiment asali baanalyse bozwisa mon frère zela na totakaki vraiment mon frère héritier ayaki vraiment atakaki parce que alobi ke bamisie ebele baobeta te ye na masane batali 2025 bataki koma musicien bo abeti te na concert président Joe Boy ndeti yo so musicien mo depuis 2025 totakaki oyo ayebaki libanga ekomelaki ekomaki héritier aza mobali héritier ayaka na nsima motu te mpona ya koloba donc héritier teki koapprécie fali teki koloba mamba komoni koapprécie fali héritier apprécie mafali azosala parce que eza ya bien makambo ya gouvernement héritier ti akubisi mama gouvernement parce que na ye mpe aza na intérêt ndenge basoutenir fali lobi soki ye pa kobeta sala monene il faut mpe basoutenir ye donc il faut soutenir idée wana eza idée ya intérêt na bango bamusicien mon frère
donc bolinga te moto réfléchir selon bino mpona ndenge bolingi héritier aza mobali héritier azobanga motu te réfléchir selon ye donc yo mpe eza mobali Fernando donc réfléchir selon yo moto apanike yo na awa aza te oza libre ya koloba bapropos na yo nga mpe naza libre ya koloba bapropos na nga me ekosuka toujours na respect na poliment mon frère donc eloko kobangisa moninga eza te bato bazobanga tika babanga soki soleil wanga soki nani bango tu basoutenir faefere bango nde bayanke mais soki héritier alobi bolamu ya fali nde yuma ebimi wapi discours wana ke kosoutenir faefere oza yanke kokumisa fali oza yuma wana eza langage ya bafaible le langage ya baidio mon frère eza en sens te tu vois donc toza la vraie toza baréaliste héritier Watanabe il est libre ya koloba makambo aza libre ya kokumisa mutu ya koapprécier ya kokumisa musala o moninga azosala eza mabe te donc bino bao bokoya koloba bino bao bokoya kopalola yango biso tozoleka tozokipe yango te donc nga lisusu na bandeli lisusu tous les warriors félicitations na Stade de France bobete yango bopapsola yango donc félicitations na bino mon frère eloko moko na chité eloko lobi ke biso na bapage na biso toza na bapolémique toza na nini yebango na ndako nyonso infiltre azalaka yebango ata bino chez bino kuna boza mpe na bainfiltre oyo bazosepela te na bapropos ya artiste na biso aza spirituel aza infiltré parce que émission héritier eza l'émission le plus intelligent émission oyo bato musicien mosusu balobeli yango émission oyo ekangi actualité tozokende jeudi kala mingi te awa soki lobi awa mais bato bazolobela yango parce que eza na sagesse eza na intelligence donc banda na biema tokotisi Cristiano na elamba tobeti bagucci soki nini donc nyonso ezolobela na Cristiano Ronaldo akoti na émission héritier donc il faut tolobela yango kaka merci Nzungu ndio président Jibwana namona ndeti komba kaje ezokosa nose awa ndeko medio zela Mike a développé comme ça, Fernando. Biso na ba nzungu pardon biso na ba spiritans ba sa musama la maintenant nous ba atteindre niveau Fabregas ban album a succès kolega album ya natika bino mibale ko pesa yo 5 minutes o solo la barambo ya Fabregas olobi natika bino mibale o passer na pesa et Mike comme ça bashi a cité na medio et Mike akiti nani boti ko kitsa bato ko après maman na kinga nazo kitsa bato c'est mal poli c'est mal poli kitsa so trois kiti mo ok bon medio 3 minutes comme ça to zo bande ba solo